Tendresse yo za nani. Tendresse, oza penza nani yo. Nga sikonde na temi contre yo. C'est préparer guerre bandit entre yo na nga. Biso tuba na ngola to telemi contre yo Tendresse. Yo fola saki motema mabe yo. Tournage nini yo bo tourna kana moyindo oyo inela moyindo. Tu fais maman moyindo? Non, maman moyindo tozana matanga akufeli mwana. Oh maman moyindo abotite? Abote la wapi? Oh mais mwana na yazo. Te, maman moyindo abota te. Elo yo sali Tendresse au sujet oyanga mère qui abota raté mais yeba on a vino maman moyindo na vini abota bana 5. Abota bana 5. Izaki nzambi nimta permettre ki 4 na bakufa. Na ndenge moko atikaki ya suka liso moko o ataka motema akufi ozo de mentir que jamais ya bota sima mwana ta tuko buta mwana te e ko finge banduta. Nabino ba journaliste bo tuna ye. Nabino ba to bo tuna ba comédien ba collègue na ba comédien. O bo tina ye. Pourquoi ki motema beza makasi boy? Jamido, la télé number 1. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, la télé number 1. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie. Les réseaux les plus fiables. Montrez un billet. La vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Ngaipe lokola asimeyona. Ngaipe lokola asimeyona. Nakukufa lelo teo oyawe na ngai. Kinona mona lobi koko ya na Yesu amen. Bilakana yo. Tata moi si tu évolues, tous abongo na matanga, to kufeli. Maman moyindo. Tu fais maman moyindo? Non, maman moyindo tozana matanga akufeli mwana. Oh maman moyindo abotite? Abote la wapi? Oh mais mwana na yazo. Te, maman moyindo abota te. Maman moyindo nda zawana. Mwana na mwana ndeko na tikila kai mukie. Maman moyindo tikila kubota nanu te. Mais nzaba usukaka kubota malgré AGCKI. Malgré ko da ménopause. Zapa sela Sarah Bikamo wana. Azaka na kondima na mwana ndeko na ye. Aozana douleur ke mwana ndeko na enda kufa ya bokole banda bo mwana. Mais mwana eta ko sabatu poani. Akosa poani a besoin cotisation. Bon tinde cotisation matika kosa. Bon mutazolela la makasi bongo. Mais akola pas ça mona bokoli bota na vidéo ezali. Aza moso aboti ta ipasa pasa ko bota te. Kima ko lobena munokoti. Na saba ze moso so bisema kamoko to yebi na aboti te. Na malgré koti na bandelo malgré maman moyindo do zaboy. Na bi ka pa matango otala vidéo maman moyindo kokosa batuté bando bota bana no boti te. Wana mwana ndeko na yo. Mais attention à l'icône assassin. Soit na stanga mama. Oya ko ipa nga za na leki. Maman moyindo aloka mama na ngai. Ngana maman moyindo na Congo to vani quartier mo kaka ba venir de Kiseni ba prince de Kabolinga. Biso na ngoma tadi ba ona mayala. Le secret c'est maman moyindo ngai ba maman moyindo secret na nganyeso. Deuxièmement pour nga na comme ça théâtre na Lisboy, on t'a forcé que ba mundero zo na Lisboy eza maman moyindo. Donc ba tema maman moyindo na ba comédie baza na Congo. Eza bon kikedi. Eza présent mundero ça ensemble bele aibiango. Ba vegaou ba présent la di sobe ba oxygène ba communiste ba na poto ba super ba love kilao ba Emilia so rozu na ta o maman moyindo la ça na epa ya maître pai ba témoin les ba bakata na ba bijou la reine mais koyoka mwana mwanso na komo ya Tendresse a suja o yanga mama en tout cas na sepe na moté iloko ya sali a rozambano nango en tant qu'artiste comédien 16 plus iloko yo sali Tendresse au sujet o yanga mère qui a bota raté mais yeba on a vino maman moyindo na vini abota bana 5 abota bana 5 ezaki nzambi nimta permettre ki 4 na bakufa
Nandenge moko atikaki ya suka liso ye moko o ataka motema akufi ozo démentir que jamais ya bota sima mwana ta tuko buta mwana te et pour finir banduta. Mais bon to en Angola a tout l'artiste comédien à bassi muta se respecter le roi maman indo ate. Muta la ta correct le roi maman indo ate. Le roi soujarier oyeba o la pa yo na vino o la pa. Ngai 16 business biso bon la pa na vino. Nasuki na ngana. Message ni au pesa ko pona ba artiste comédien so ba olele longo na vino. Un message à pesa ga ba artiste nyos to za ba comédien nyos to za la bomoko to la mwana biso na komba ya Bedifa te to bana kimia to sena kimia to la tamara o mama yina zana neza mwa bi ngaza bokila mwa moindo Bedifa waza mwa mama moindo akufi mwasi wa botene mwana za petitière ngala ndinga asi ngala mama pour ta plaisir ya mwana Bedifa. Voilà, tu as beaucoup d'attention maintenant au le mardi eza bien te na famille avec tes apports. Bon, problème eza ou epesi pasi to mwana TikTok tendresse azolo babilobe la biki mama moyindo neza bona vina ya botate atikolo kota maternité te Bedifa za mwana yete afingi abi mama moyindo mipende banduta mama moyindo ole na matalana soko za poso senga mbonga senga na malembe epesi vraiment pasi so vraiment za ki mwasi nde mama moyindo za mama o abotaka angaza angayo pa passe au mama moyindo ole mama moyindo ole na matalana te ole avec pasi douleur oyo ka Bedifa ka moko atikani na vie na âge à 31 na kufia tiki eza choquante yes kwa moi le kwa mama moyindo sa ba aventure le kwa sa théâtre le kwa ba mesana ba vie ba matalana akasi ba tonso ba kena na matalana mais maman conseil ka to pesi yo yeba ke likambo yo lobi e choquer batu na place ba va na se ba ole na ba kundi mutu te yo leki na internet o bandi ko sujo bando ba n'importe quoi bongama yeba ndingo ko lobela po bandi da ko changer malobo lobi ke non oyoka kika lisolo pa mutu lisolo wana mutu wana oyoka ki il faut amonana et puis mama ya Bedifa o ya kufa na akufa kena sa mabele o atikela mama moyindo mwana bokola yo laksa cimetière wana esika bakunda mama wana to mona tombo wana okolakisa poto ndima ke moyindo abota te moyindo abota 5 bana 4 bakufa simba Bedifa mais le quoi yo lelo yo bando baba n'importe quoi bota kate kisita yo ebi gwa maternité problème te ton dimi mais bongama yo tendance ba jene bino ko sala na ba belle vie bo sala na ba sila mama moyindo amuta matana te avanda na mboka o asi respectera banda te atane kala na ba grande na Emilia maye na waza poto baladi esobe batebele to tiko mona mama moyindo na miniature te mayo bando kota mama moyindo miniature na temps o avai na se ole la mwana meto ebiso ka bonga munoko ebeta masoko film ole la nde ya ndimosa leleki ndenga fartaki matanga jani merci noko yo lobaka yango. Bana na titi de mawa, tous en place à mawa, tous en place à fête, te place sengoté, surtout artiste théâtral. Tombo ebo izapa na mawa, boko na souci o mama moyindo azana ngwa perdre Bedifa. Boya teke eza batunion sur quartier, famille, to ya na titi de mawa, po tous en fête, te to na place à mawa. Si on est avec les matalana. D'accord? Et puis dans le biso sur vérité que o bino passe au bota te, passe à la maternité te, o passe au bota te, tu avais dit ça. Bota biloko bisa salawana tobi ke okufeli mwana moboko mwana ndeko na asa mwana maza mwana yo bisa sama ko note nano boti te mezana ko ndima ma ko ti menopause zo ko ndima ya Sara o ya Bible o bota kaka on peut ça kanda na ko bana ko kata bilambe na kata plateau bo n'importe quoi. Merci pour na ko pesa nga na ya koloba pe ozwanga na image et salinga iloko la passe ngai na mama moyindo tovandi lokola balabala moko nga nazaki na maboko ya yaya na ngai ya mwasi bango baza na numéro 6 biso toza na 33 kokita lokola na C mais loke kokamusa ngai mutu moko boye oyo aza ta na age ya mama moyindo te oyo aza na expérience ya musala ya mama moyindo te to yeba ye kutu te na monda ba théâtre ngo to tikala pe komona ye te azata na conseil moko te oya pesa biso tozwa lokola kamwa ndakisa pona koloba ngako tupona komona ye ka ndenga leki na TikTok wana pe kotala ye boye epa nanga aza lokola koko pe akende koloba ba bêtise ndenge wana lokola ye aza esopa milinga aza avion oye bandaki kobimisa milinga pona koboma bangungi ayeba bangungi nini oya koboma ayeba maloba nini oya azoloba
Mama Moyindo aza na expérience na musala na ye totikali koyoka ye na conduite moko ya mabete. Alataka normal lokola mwasi lokola alataka. Atikala kotelemela mutu te. Toyoka ye pe na matata moko te. Aza lokola leki nanga. Aza pe lokola mwana nanga. Namoni bo mwana ya mwana na ye. Pendenge toyoko kuta na awa na Luanda. Eza lokola tosangani tokomi lokola eloko moko. Eske ye asindiaki yango po mwana wana kufa po aluka mbongo te? Eza mokano na Nzambe, ndenge Nzambe asinye, ndenge koki kosalamela. Pona nini? Ata biso ndenge toza na Luanda awa. Tokoki koloba te ke Mama Moyindo banda kosenga mbongo, beta ba porte, beta ba fenêtre, beta ba madusu. Biso moko toza awa. Eske loko nini otokoki kolembana nango pona kokunda mwana wana? Seke abozalaka na problème na ye banda kala. Na batindi yo. Na yo. Mukolezali boko luka basango basukola bino. Boko luka basango basukola bino. Po oyo bino bozolona yango boko buka. Un jour boko buka ngo. Soki na bino boko buka ngo te na bana na bino na baleki na bino elanda bino ti na 4e génération. Menga na lobi na bino besopa milinga. Bobo mamoto soki ya bakoni soki ya makala. Bobo mamoto wana. Ata lokolo zo wangana deja tosi tozwaki yango nyonso. Na suki nanga wana. Mais zala conscient. Ozola lozola muka. Yeba oyo bandela ki koloba na place osukeli. Ekolanda yo. Parce que madame moni ko mama ane na mboko mutazala te. To mona ta muta théâtre monté aya participer. Mais madame sali nyos o mutakosa. O te ya blamba teki. O nyos mama sala pona mo ane mama na sali. Église ni mado akete. Mais epesi pasi parce que elo nga sala comme ça ba congolais bolingana te. Parce que nga za congolais pe na za angolaise. Bolingana te. Parce que na tanga pasi to yaka te poto la to baksa mutu douleur to yaka ne poto consoler mutu elingi la sate so sali di émission 8 au côté mbongo na YouTube elingi la sake ndé mutu za na choc po choc mada tika na mutu to comprendre azate ezaka biso ne mutu za ipeme na madoka ta passe na bisengo maman alali même na hôpital na Libanda il y a 3 mois ba 2 mois pour na mwana e à côté même église ni mado akete pour moi na za bien mais epesi pasi pe mawa nako sa Biso yebite mto info. Omena lo bana binoti. Ndimati na fingie. Aka sisko ba twasana tende. Oh c'est pas ngata c'est inconsciente. Toi ça immature. Même toi ça na maturité à comprendre parce que bonne la vérité te point. OK. Abota na maternité ni baloba. Abota mwana abota na combien de kilos? Pe à sona. No pita na ngola kunati. Ah, baso mwana abota na ngola. Ah, ya. Ngaza mama pe. Ngaza mama pe ngande laza. Mais ne bande ka vérité. Okay. Mais ce qui est vrai, moi Moyindo te. Mutu mo aleki na TV obando critiquer mado aza kisita abota te ananduta mabe makasi. Bozana bolingo. Bolingo nde yango esalaka union. Mais ebona bolingo te, moninga na douleur bozo de kana ba réseaux sociaux pour bofinga. Ya itote. Ya kitoka tambukete. Parce que à perdre moi on a 31 ans. Et ça pas facile. Abimi la tonga tiki moi na bébité. Moi na bengi ya outi église. Ba kuta na point na moi na e. Ba osola. Ko kuta mado kuta na moi na kufi. Choc o mado tika na vie, mutatika na ngazate. Atanga na passe, mais passe oyo mado asa na mutana ngazate. Bata théâtre, bata maboke to sengi bino, bo se respecter. Po bino boyaka, biso pe to yaka. Po so bino boka tsabino baba tamitu, biso bino nyoso baba tamitu te, biso pe to baba tamitu. Mado asa na bana. Ndeti biso to bana mado. Apa bedifa biso to bana mado. Mama oti akota ngola tsa na ngola, aza parmi abat onga na zwate avant na bomba ta arte, bata théâtre. Na zwa maman na kasha mabete, maman tika opesa biso conseil mabete. Kati na ye na mona kaki bo mama. Kati na mona kaki bo mama akabola ate. Mais bino bata maboke, lokola bazo tinda bino, bo préparer ba poche na bino. Pangolé comme le blope ngai. Po biso pe batangola to prête. So boye, je pronto para vir receber com as duas mãos. Vamos parar distante. E melhor vocês pararem com tudo que vocês estão a falar. O respeito é bom,
Para quem quer, vai ser dado. Temos que ter limite e reserva. Vamos respeitar o morto. O morto merece muito respeito. Parei por aqui, já não tenho muito para falar. Nangalo baboye. Libanga soko bwaki yango eba destation zokende. Etant tomona tozolo ba makambo nyonso. Nani ne muta tumboli pota wana. Soki tendresse. Tendresse za ikonité, tendresse ibanité. Na monde tata biso to bi tendresse te. Parce que tout temps ba icône na bino Congo eza mondo. Se bo respecter mondo te bo respecter nani. Parce que icône na bino eza mondo. Parce que biso totala ke mamado aza icône na RDC. Parce que ngana za congolais te. Mais toyebi ke to la artiste moto za na Angola, artiste na bino mo munene ambo kwa ya Congo aza na Angola. C'est ce bino bo pese valeur te. Pourtant pas pese valeur. On peut valeur te. C'est bino ba te tete bo ba te hypocrite. Botam na hypocrite, botam na ba poison na bino na ba poche, botam na bino na ben na ba poche. Moindo bolinga kete parce que moindo ça clair. Moindo lingi ba bêtise na bino ça na Angola te. Yango mo ikata moindo bo soka makamulu so lukuta boko sela moindo. Boko sela za na butu na ndako. Bino kaka bata théâtre. Boko sele boy bino bata théâtre. Mais biso banda to ya moindo na Angola to tso mona buzoba moindo te. Mais ce to yelinga na biso bata théâtre biso to ba buzoba la bango. Bo panzana. Poto yana ba kombo la bango. Po mi subi bala na bala ba grande sœur na biso ne to vandia. To zela ba on pe na bo ofungola. Mais e pesa ito te. To bo respecter ta ba ikon na mboka na bino. Bo respecter na banani. Mutu akufeli, mutu ana choc. Ba ya po ba consoler, po ba longole passer. Mais bino bozo bo ba sa douleur. Bozo ko tukae. Mutu ata botite mutu même ta bokoli. Asa mamati. So ka bota te plein si to lobi, moi j'accepte. Ya bota te ne bino bozo loba. Mais muta bokoli muta bi souffrance à mutu parce que maman de wana parce que nga maman na tata ba edikanga ke mutu abokola ande mutu mulende maman yende tata c'est que ce que za maman et de bidifa te ne bi bolobi bi bi maman bidifa bo laksa ka biso maman bidifa est-ce que maman nga so batika mwana yangola bidifa ti akoti ba hôpital ana mboko abeli maman na atika obenga ta moindo te moindo zonse na ta mwana nga moindo bidifa to zana kongoti. Et puis si passe, les Congolais vont changer partout dans le monde, ils vont souffrir. Ils vont lingoter. Bozaka so bozaka likambo muke miniature. Bozaka likambo muke bolokoti. Pourquoi boza bongo? Comportement na bino est trop bizarre. Mboka no si on bokene bozo souffrir parce que ta ba lingi bino me na suka. Bola sara bizarre la bino be identité na bino. Bozo finisa na ba président mboka na bino parce que boza na bolingote. Ndeti mutu kwa mama do akufeli. Les kana so sala émission pe sata mes condoléances. Sala te émission lo batama lo bakito ko maman courage. Maman izanzela biso nyonso. C'est ça la vie comme ça. Mais bino bozaka likolo likambo. Muta perdre bana nyonso atkali maboko pamba. Atkali ko asa aveugle na minute oti. Mais bino bozo aveugle, bozo tumbola ye. Maman s'est préparée. Oyo luki. Liatonda. Bongama penza po biso tozo zila yo. J'espère so yara déjà Angola so de Angola ba bêtise ndio sala en Angola. Nebo kina kokota babala na bino ba content na bomuna moindo te. Ce moindo azo souffrir na mboko parce que bino na batata te bobe sa réputation moindo. Partout botamla na koma moindo na ndenge mabi. Pe partout bino bokina na ba komoleka madoboy. Ayoka ngoma sa tante. Bo banda ko nyoko na bambasu na mboko bo nyoko li ba makolo. Les soirs comment on est là-bas makolo ils abino bata théâtre mais bon quand ça te ba film bino so sala to yebi en côté to yebi en haut biso to zara ni tongo midi pourquoi mais yo maman youtuber ce que maman internet ce que yo tendresse ce que nani bongama o yo toucher con yeba azana bana ana bakoko loko to za prête guerre yo luki bon ça massas pour biso bangolais to prête. Era Angolais akil Congo ina guerre. Angola mtana défendre Congo. Yara kwa miso luki guerre na bangolais. Bongama po biso to zali après. Tozo lukayo. Yo ko lobike ato koti kasho obima keba. Era mutu suso koti na karene obima te. So koti karene obima te. Neti karo yo lukayo moindo koti na femme poule. To la soko moindo azana bana azana bakoko azana bakokoloko. Yo ko toucher mutu o ba touchera te. C'est qu'il faut les capena au moins de type sur la miniature.
Yo type sur la miniature. Biso notre tu na miniature te mais yeba biso sko to bungami déjà. Zala de na masasi prête. Loko ablo ke na rosimba blo ba sango ba na ba sokola bino po bozo courage en mankala ba mikolo batana muta kufa ta yebembe bino o mankala bino otala raté. Biso to za prête pour na yo. Mama bungama biliaki yo bikoki. Tata mo si depo kenda Angola? Te na kenda kuna te. Ah non kenda te. Sani. Oui, bi quand même mambo le mama. Mambele ka kuna to ka nga mo Angola te po na mona ngo perte. Mais on jango ndeni ba comédien biso ba kenda ba. Na mona Angola ezamboka o esisa ba carrière ba baboke. Totally ezoka. Azara ko jouer bien na Kinshasa papa ezoka ta ba blé. Azara acteur ya président nga Delta Force après Sembo Teskazali. Akenda Angola kona ka mutaba kuti. Kuti ba manganda tout ya Angola ba ebe kuti. Ba muso ba moni mizi ba binisi après sende muté ya bière ya kuka ameli. Tozu sulindalala. Akomane kaka na kisasa azalaka peintre te. Akomane même muta peintre atiki théâtre. Totally bidi. Akomane ba lotoko na Angola. Tala niveau. Bidi, tu vas préparer le toc. C'est quoi ça? C'est pas normal ça. Mais bon, bah, Kenda ba ya rappel mon. Apa ka muta battre record ya Gabi kaka. Oh mais maman top ya mon appel ça succès. Maman top ba. Vraiment ya mado azali yaya ipananga. Azali yaya o encadrer biso na kati ya Lisboy. Azali yaya a former biso na kati ya Lisboy. Azali yaya pepo nanga depuis Congo ti awa na Angola na Luanda. Vraiment, et puis c'est pas si peu mal. On a mis mon qui les a boué. On a mis biso bata théâtre to zaboué. To ça na mawana baningate. To ça na souci na baningate pour na nini. Ya on to zo bomana pour rien. Et ne me congolais zaka congolais. Vraiment. Mon nina za na passe, aza na choc. Besoin ko baxer sous passe Nicolas passe pourquoi? Yo soki tendance soki nani soi-disant nga yebiote est-ce que yo pesa niveau mona ya mado yo za niveau mo pena moindo ta moindo asala théâtre yo zalate peut-être ozana libuma maman na yo ozalate mais pourquoi loba n'importe quoi on a nini okoluko sujar moto na likamni yo yebia mado yo travaille na e o yebi identité na e pourquoi loba mensonge maman oza o toucher sika ba toucher raté moni ya mado aza intouchable nga depuis na ebi ya mado depuis Congo awa na Luanda to travailler na yana nga na yoka na ba buzoba te na yoka na makamba mabete mais pourquoi nous bolinga ko latise ba makamba buzoba boluba ebele yo za Kinshasa ko yo ebi vie mado mena awa mais pourquoi le ba n'importe quoi yo ebi moi na bedifa o ebi hein maman o toucher si ka toucher raté oye ba ko se préparer oyo luki aussi ça soit disant ceux qui nani ceux qui na peut être autant comme bonté na ko pesa pe opportunité te ok maman biso za passe waza mwana na biso wana passe ya makasi obi biso tozo kati et alors garder silence batela mbanga na yo no bando wanga na te o bandi de ko wanga na to ko suivre yo zela na insulté message ngana opesa ezaboy babito lela na ba o bazolela to kabola pasi na baningo bazana pasi ezwi ya mado ezwa bato nyonso biso to partager na pasi wana to kabola pasi wana ba o bakoya ko suivre biso ana matanga vraiment boza na bolingo bandeko to mona mutu moko tre ba téléphone à filmer parce que bon le ba n'importe quoi trop mutu mota tomba téléphone à filmer tango yo matanga participer lela na ba o bazolela exactement le ba n'importe quoi vraiment so to je na matanga to yo ko zo le ba n'importe quoi to la ta na nzoto to zana yo vraiment on dit maté ok on dit maté to partager mawa to kabola mato za na bolingo bola ta souci so vraiment vous en souci ya mado oyo bola ta souci ne yo fione yo zo le ba kina zo le na matala na yo bi paso yoka yo bi paso ba yoka na motema tanga zui problème obi paso azo kanisa ya 0 mois 9 mois na libumu yo bi paso wana obi paso ante ngo lobi n'importe quoi maman problème exact un jour yo poko botaka okoyeba souffrance wa ndenge ezalaka ozalia le bobo tato tika kaki sita ndenge wana
soko bota yo pour le la prendre mado ali to zakaka baba ya matanga vraiment to sing s'il te plaît to zana bolingo to zana mawa to partager parce biso nyonso na Kishasa na Luanda to za eloko moko to ba kosunga ya na biso mado moyindo soko zana besoin information ça l'effort au luka moto aza proche ya moyindo oyeba information c'est bandelitiki no suka ngai berdifa azali mwana nanga na fanda kine na ndako pana ngai mobali ya boti na moyindo mobali ya boti nanga papa ya bana nanga ye wana papa ya berdifa ala kis papa ya berdifa la kisanga iteke mama ya berdifa za la suki kote nini na yebite ala kisanga yi moyindo mama ya berdifa o aboti berdifa ngai mutu mama ya bana 4 berdifa lo kwa 5e ya liboso ye afandi awa oyo mwana na ngale ka berdifa eza ye wana fandi wana to so za besoin ya information luka otuna moto ayebi histoire mado po apeso lisolo kolinga koloba n'importe quoi te obozo loba bo pesa ba aja lokuta boloba o eza lokuta bolinga kosala mote eza mabe mais to pesi yo conseil e koyela yo oyebi mote bato ba otinda yo yebisa bango batindo sute loba ke botinda nga lisusu te papa ibotinda nga eze sika bakota kate mama sepela beta maboko papa ya berdifa tu kufale 4 avril azana sama bele sko yo moto yebi histoire ya berdifa bongama oyo ko betela biso histoire ya berdifa okoluka papa ya berdifa to koluka mama ya berdifa po obetela biso histoire ya berdifa bien obsto yebi eza ya ngote ondo yebi po biso zo information malamu asuki na ngabongo Oui, on a loupé ça là. On a tout dans la peau na ni. On a dans la peau le bitan de ta papa Fata bozali awa na résidence ya mama moyindo place ya uti ko bungisa mwana na ye mais tension ezo ko kanate bionos bozoya boza même tension na ebite tipo ko yozande nini pona nini. En tout cas, premièrement, la baisse mes condoléances à maman Moyindo parce que ça fait mal au cœur. Il y a un perdre grand garçon comme ça. Et ça l'a vraiment passé, ça passe ma casse, ma courage qu'elle délai par maman Moyindo. Par rapport à nous, attention, les habiletés, attention, les activités pour la puissance Koya Awa. Compte tenu, il y a des conabiso ba comédien. Pourquoi tu l'ingani? Tendresse, tendresse, tendresse. On a défaut ya perruque, on a problème à perruque ya bien. On a problème à poso ya bien, ça poso bien té. On a problème à lokolo, bien ça lokolo bien té. Type nous attend, ya va na TV. Ya osa les missions ya kokitisa mama Moyindo oto bien ya mado. Ya organique quoi? On te paye combien du mois? Ba futo combien? Est-ce que tant on a quelque chose au côté de makina na kuno oza taya rebonsa poso na yo moninga za na se ya olela mwana ye azala ya yete etalio na nini lokwa bino mo mesana via ba mandian o mesana ko senga ozelaki pe Moyindo leka na TV alela mwana ye mwana kufi ba konji ba sunga ye yango yo zele Moyindo alela bongo. Pour les canadiens, on a que mon anaza mwana Moyindo te boke ko verifier. Yaya bo gagner nini yango. Moyindo nga salabino nini. Moyindo salabino nini. Ma Moyindo salabino pe bo se biso Moyindo neti nga carte plan na kanyo de na komela ko de na commentaire. Tendresse bongama. Tendresse bongama. O moni difficulté na ngo ya peau. Na difficulté na ngo ya perruque. Ba perruque o tiana ede ya lisme ede ya gotanga. Keba yo bongama après terrement guerre bandi Angola contre Kin ko biso pe bana Angola to telemi
po maman moyindo aza na biso na kati ya ngola awa yo tendresse bongama se préparer guerre ekubandi sikoyo po okovanda jamais na tv oloba yo rando yango ni bozala yango na moyindo po yo te moloba biloko ande na kina mpe bondoza mpe tana moyindo mpe te na kina tosolola namonaka mama eloko asaka na sepela nango te toyotaka tournage mo na kala toyaka na njila la nzoka nataka kaleson te na bana mbala ebele tobaka oyo na suba mbamoka telemi kaka boye tio menga bimemero ya misik namone bizarre fort na bino bajournaliste oyo bootuna ye na bino bato bootina bacomédien bacollègue na ye bacomédien oyo bootina ye pourquoi ki motema mabe eza makasi boye mira esa kufia bino nyonso tu bolobi ba n'importe quoi bolobi n'importe quoi bonalo mabe mpona mira esa kufia komi mutu malamu lelo mama moyindo akufeli mwana ele bino ka bokoma otinde tout tendresse po tendresse nde azo se prend pour qui tendresse yo oza nani tendresse oza mpenza nani yo nga sikoyo nde natemi contre yo c'est préparer guerre ebandi entre yo na nga biso tu bana ngola totelemi siko contre yo tendresse yo folasaki motema mabe yo tournage nini oyo botournaka na moyindo oyo inela moyindo tournage nini place nini oyo inela moyindo place oyo moyindo abandelaka théâtre yo ozalaka moyindo abandi kozala moyindo yo zala yo botamaka yo na théâtre toyebaka yo biso bakokola biso babotema batiki moyindo bayebi moyindo biso bana toyebi moyindo bana biso bayebi yo tendresse oyebani epa nani kindumba ozoye kosala na internet okoti na monde ya youtube okoti yango na retard ata biso moto ya avant yo toza bavitese ya buzo bana te tendresse kilezibieni soki esimbi yo te malamu otika kindumba mpe soki esimbi yo te malamu namoni okomisi nde lokwa mutu molingo pete okomi kopete mpo oza mobali ya sûreté temo oza mobali ya sûreté wana bana ya tata baza na via malonga te yango lingo osegalize yo na moyindo en tout cas keba nga na otutelo babordire keba ocartepilaire keba soko oza tendresse oza na forme te yo tendresse noyebisa yo napesa devoir avant yo ya orépondre nga cartepilaire kende bongisa po na yo poza na problème a po kende bongisa perike ya bien kende vimbisa lokolo no ekondana eza nzete boye tendresse oama mokolo makasi do se comporter omoni eloko wana che méchant na so na lipeka wana ntango aswako nga azalaka te che méchant soko na lipeka wana ntango aswako biso ozalaka te nga na telemetake mwana maa moyindo etanke leka maa moyindo etanke mwana nga na telemi na bakategorie nyonso siko lokola yo selo yo okontaka kaka mwana oyo bimisi na moto mpo nde mwana yo guerre ebandi zoba kizengi en tout cas bolimbisanga bakonzi ya mboka so bomona message oyo ezaka mpo na tendresse tozolela toa vraiment na mpasi toa na se olela mama moyindo abungisi très cher mpo na ye unique oyo atikala ini na vie donc mwana atikala ini na vie ka moko ye wana akei atiki biso. Bonjour président Carlos. Oui, bonjour. Lelo toza déjà mardi mpona propos ya ndeko na biso akufaki je pense que nayebi te bato ebele bazotungisa koyeba adresse place matanga eza na Congo koyeba adresse fixe awa place matanga ezali mpe programme eza ndenge nini. Bon, merci. Pour le programme, nous avons un comité d'organisation, makambo etambola nango très bien. Makambo etambola bien. Kalata to bima na président je t'aime to kenveki kotala job makambo ba cercueil, ba corbillard, makambo nyonso tout, c'est bon. Toi représentant na famille pe ba sepel nango. Mais pour la date etsaminano eza kolala vendredi pour na okunda samedi. Donc, nous avons le mardi, programme provisoire, et ça là vendredi pour nous samedi. On a sur sur grâce, Kokundama et Zalana cimetière et à Benfica. Voilà. Voilà, tant qu'on a commencé awawa, je pense que nous avons commencé, nous avons beaucoup d'attention et Zalaki Likolo. Bon, yomo yebi Carlos Yaliboso, Azamuto Obomana moto. Aza mta oboma moto maza makasi na conseil no apesa kaka epa ya mwa so lobi ka lobi bongo
nakopesa conseil boy omoni na vie soki ye nanu akufela te ayebi na choc ya akufela te alukaka kotombola batension ya bato bazozwa pasi te parce que makambo oyo moto mosusu mpe akofanda atali pasi ya likambo aza nango akangami akofi lelo so toperdre moyindo toperdre ikoni toperdre elema makasi toperdre elema ya makasi mais sikoyo ye mwana mwasi oyo akoloba boye aoloba ngo na courage nini aoloba ngo mpo bapesa ye nini tout peut-être mwa mwasi ntango moyindo azosala théâtre mwa mwasi yango azalaki te ozomona mwa mwasi yango ntango mosusu azalaki te mais omona lelo mosusu internet lokola lelo koma nango kaka internet eloko kosakanela moto yango ovanda na ye te moto yango oyebi ye te moto yango oyeba gaz ne te ozwi mpe audace ya koloba makambo yango esalaka nga mpasi makasi lo toli na opesa information oyo oyebi te kowelaka te mpo na koya nango na internet parce que jour mosusu eyomemo na place moko ya mabe mpo prison bato bamona kaka prison bakofunda na leta tokende kosamba mais eza na prison spirituelle bato bayeba yango te il y a encore une autre prison ya molimo oyo eza soki okoti okangami esili parce que eza na bato toomona na boye me toyebani mitema te motu mosu akotisa mpena na prison spirituelle do babiloko oyo yango nga napesaka conseil il faut toevitaka makambo akokotaka na bafamille ya bato toevitaka babiloko wana omona moto aza na pasi bozolukaka bobakisaki pasi omona moto lobi akufi me bolandi na ebembe botonga yango pourquoi eza eloko oyo te koningisaka bato bayoka pasi moyindo ayoka pasi famille na ye tomboka te eza nde topesa conseil na mwana mwasi oyo alobaki ndenge wana lo nzambe na lola alimbisa ye mais toki bosalaki déjà groupe wana basalaki groupe groupe epanzani ntango verité koyebana ke ye oyo akufi aza mwana mama moyindo te aza mwana ya ndeko na ye verité yango mpe epanzani nango donc groupe esalama déjà mpo bokozeleka nde ekendaka esalama makasi epi deya bavoice balede ya kobima balobi soni kuna yaya deuxième émission na otia bavoice apart wana na bato organisation ya baartiste baa na congo bozosolola déjà ou bien comment parce que balobi bango mpe babandaki deya kosala coalisation mais ntango bayoki message wana keno mwana aza mwana moyindo te nde bakasaki mbala moko oyo makambo yango molumba nakoyebiso eloko moko moni moto akabaka kaka opa akabaka te bino bozwi likanisi po bosunga kosunga ngo mpe obligatoire te biso nde awa na Angola nde tozoko oblige baartiste parce que biso nde toza na kati ya organisation bamakambo nyonso soki eza ke na Congo kuna bazwaki likanisa kosunga ata balandi emission mwa mwasi wana balembi ngai na oyebisa bango boye biso awa na Angola tosali baorganisation ya bamatanga ya mutakufi na Congo ya forme nyonso tosali baorganisation oyo eza na mitu osanti na mutu enyokwami napesa neti exemple ngai que son âme repose en paix nakopesa neti exemple papa biso mundangandanga natikala kovaa na ye te nga Carlos nafanda na ye boye te ti akufi totikala kovaa na ye te me mundangandanga akufa nazala entete organisateur ya matanga ya mundangandanga ozomona do babiloko oyo nyonso tosalaka ngo mpo tolingaka to se familiariser toujours entre les artistes oyo baza na kati ya Angola na baartiste oyo baza na Congo pe baartiste bana diaspora ba musika ya mboka baza na Europe na Amérique par-ci par-là soko zaiki na posa kosunga ndeko na yo osunga kaka soko yo ki fausse information ndo lembi kosunga nga na ko encourager yo tika no kosunga même Bible lobi boye moto asalaka malamu akoba na osala malamu Bible mtelobi siko yo soko zwi fausse information o lembi eza problème te lemba na yo me biso na Angola to kunda mwana oyo ono ya mwana ya moyindo akunda mabie makasi lobby mercredi nde toza lelo mardi lobby mercredi tous les artistes comédiens ba fani nyonso ya moyindo ba mécène
na biso ya théâtre tosengi tokutana awa na siège ya Moyindo à partir ya 17h juste tokodémarrer déjà réunion na biso toya kokutana na parce que programme provisoire ndenge tami vendredi kolala kokunda samedi. Bon, il y a liboso eza moi esala pasi comme un grand garçon boy akufi boy c'est pas bon netinga banda yaki Luanda na tokutanité nazaki libanda mais directement na moni yango na internet que Moyinda père de moi en tout cas esali pasi donc moni asali déplacement na Luanda pour na kabolama na Moyinda. Il y a un message na opesa bango ya liboso ezali Moyinda za artiste na bango a travaillé trop dans le monde des médias. Ce qui mutaza na motema kosunga ba sunga Moyindo kosungeza ka te fo oza sur place même na musique même bazali comité zali organisation zali na mona ki biloko nyonso nde basali organisation malgré nazali ki te na réunion mais ça va ba basunga Moyindo eza pasi eza moi pasi mingi parce que Moyindo na jana tikali a bota le foot donc moi nazali ka ye moko wana mobali akei donc il y a un message. Obrigado a todos que estão nos seguindo nesse momento. Estamos juntos ao Kimbango. Estamos ao frente ao banco BFA, né? Esse banco aqui é banco BFA. BFA, né? Sim, estamos junto ao banco BFA, à rua direita. Estamos aqui a rua Ucapolo. Estamos direto aí. Eu espero que a informação que nos deram vão enterrar o óbito na sexta-feira que vamos dormir, ao sábado é que vão enterrar o óbito. É isso aqui, é a informação para todos que estão nos seguindo neste momento. Vamos dormir na sexta-feira, o enterro, e no sábado. Estamos junto ao Capolo. Quem sabe o Capolo é juntamente a nossa estação de energia. A nossa estação de energia que está aqui. Então, na rua de trás é onde que vai estar o óbito. Obrigado para todos. Espero que toda a vossa ajuda. Mamãe Moyindo é todo aquele que apresentou a arte dele, para todos que gostam dele, para nos seguir, para nós chorar junto, vai nos fazer muito bem. Obrigado para todos. Muito obrigado. Bonjour, Président Fando. Oui, bonjour, Molumba. Voilà, on a dit que ça passe. Il y a un autre même, nous chaque fois vous allez avoir pour nous assister de Gonabino. On va tout bon ça moi là, là comme à Bédifa. Mais comment on a pas eu un côté sommes à la guerre. Alors que notre adresse libinga sali émission, alors bien Moyindo wana moi na été, Moyindo abotate, azala banduta, en tout cas moto za la guerre au sakalate. À propos ya likambo wana au kolobanini. Elo liboso na ngina loba faut na bomana moto oyo balobiza, moto eza na ngote po moto akufeli to maman aboti mwana a justifiera pas moto te. Si on est avec les matalana, d'accord? Et puis dans le c'est sous vérité que on ne passe au bot à terre, passe à la maternité, on passe au bot à terre. Tu avais dit ça. Bot à bilo comme ça salawana. Tu dis que au coup fait les mois au beaucoup le mois en déconnant, à ça moi mais ça moi on yobisa ça ma communauté. Non non bot tu te mais ça na kondima. Mais quand tu ménopause, je kondima bien Sarah, o ya Bible au bot à kaka. Jour oyo a botaki ne mère nangazaka soto vandi atazana batu abetaka les solo jour na botaka Michael na campus omoni jour wana ya bossa na ngote ngala peut-être ngala raison na ngoka soto komi na décembre que anniversaire na ngai na décembre mais mère na ngai sika za ayeba jour oya botanga alors maman Moyindo muta yebi jour abotaki mwana ye soki eza bongote ye mutu ayebi alors na moment oyo maman wana za na passe mokili mobimbe tali mokili mombe poster maman Moyindo batu batali so natali nano na compte na ngai ya TikTok ndenge nini batu baolelana babisa mama to olelisa biso
mama moko aolela na kati ya motema bongo après mutu mobwe aye abare kolela na ye akomisa yango soki nini po toyebi eza pasi ya pasi musala oyo na Congo ekomi mabe okoloba na nga mpe nakoloba na nga nakobeta mpe liso mwana wana aza mwana mama moyindo te me naokende nango na bareseau sociaux te ntango nakende nango na réseaux sociaux mpo nabimisa ye nani moyibi namoni mpe place aosenga mbongo te malgré baartiste toujours esenga fo kosoutenir mama moyindo oyo aza na douleur ti omoni aolela douleur aolela perdre engambe ya mwana na age ya 31 ans bato baocomprendre te oleke topesa ye nanu nde balobaka mwa bamessage ya malamu après soki bakundi biso nde toya toluka to juge malgré jugement ya bien kozalaka pa nzambe to juge mama moyindo lelaki makasi boye mwana wana azalaki na ye ya yo te omoni mais biso oyo tomema oyo nyonso elobama na réseaux sociaux na asir bato baoyeba douleur na ye te bayeba potana ete ezongela ye tokoperdre ye nayebi te so toperdre ye bato baosala baémission wana baoleka na baémission balobake en tout cas bosoutenir tokunda siko mama moyindo je ne sais pas Moulumba voilà par-ci par-là bazo lobake non baoza na baprogramme fixité baza na besoin bayeba kuna matanga eza wapi na Congo awa précision place matanga eza résidence ya mama moyindo eza wapi et programme bosali ndenge nini donc na bandi na kopesa programme ya Kisasa adresse ya Kisasa bazali na quartier 9 so oza na quartier 1 ozwi kaka bamituka oyo ekendaka Sekomaf bakitisa yo na quartier 9 na avenue Mayala numéro 6 boleka wana matanga eza wana bato baovanda wana place oyo bokozwa vraie information ya mama moyindo eza place wana na avenue Mayala numéro 6 quartier 9 kuna nde place makambutu ezali mpona programme ya matanga epesamelaka esika moto akufi programme déjà epesami sauf imprévu ou changement ya programme kolala ezali vendredi kokunda ezali samedi awa na Luanda bisika oyo tozali tokolela ye résidence ya mama moyindo ezali awa bato nyonso baka na ngola bayebi Kimbangu entre église ya Kimbangu na Bairo Kapolo eza na banku biki moko banku bayi eza na coin wana so continue ka na banku bayi wana mokie opusa na départ je crois oleka première avenue et continue à gauche na yo donc première avenue et continue à droite na yo deuxième avenue et continue à droite troisième avenue omona eza na station moko ya courant na sir okozwa yango pe pona ezala comme symbole pour batutu ba mona yango so koti yango kaka na sima nango eza na terrain moko eza na résidence ya mama moyindo pe eza kaka wana place tokolela ye pona batutu oyo nga na osenga bato ya bonne foi bo soutenir mama moyindo boyoka nanu o bato baoloba te nyonso wana tokende nango après bo soutenir ye aza na posa ya soutien na bino na ba prière na bino morale na bino aza surtout na posa ya soutien financier pona kokunda mwana mobali boye na bamboka oyo esenga mbongo naza siri mama moyindo asepelisa bato ebele mama moyindo aza ressortissant ya njili ya njili aza parmi bato basala honneur ya bana ya njili quel que soit ba problème quel que soit nini mais aza kombo ya njili nalandaka ba émission na ye nazaka na ye parce que aza ba mama oyo bafungola biso mitema a jouer nanga comme mama a jouer nanga comme mwasi nanga talaka mama moyindo a jouer mwasi nanga donc asepelisa bana ya njili baza partout dans le monde na moni misu ba okomela ngai baza na États-Unis na Europe Asie partout Amérique bo soutenir ye ba numéro yango wana to ingénieur na biso a WhatsApp na numéro eza wana bo benga peut-être na ba numéro na bo rozwa ingénieur bo rozwanga naza vraiment permanent pembeni ya mama moyindo pona bo pesa ye one so za lisungi bana njili o bana Luanda na ebike eza boze ebele mo ekuta otanga ba kombo eza te bana pe ya njili te bato ba mama moyindo asepelisa boya bo soutenir mama moyindo ata na 1 franc na yo 10 kwanza na yo 10 dollars na yo 20 100 nyonso e soutenir en tout cas mutu to soutenir ye en tout cas toko
to représenter yango na écran kaka na TV oyo botala biso boromona ye lisusu nde ni to présenter ye to tangeli pe na bakombo ya bato ba soutenir et ça la bien to za wana pona organisation ya matanga ndenge président Carlos Auti Koloba to bengisi bato nyonso ba artiste nyonso to bandeko nyonso ba na posa ba yeba programme très bien ba yeba maramu nyonso lobi mercredi déjà na 17h to zala awa sur place. Oh, il y a des places où il y a un numéro, mais nous avons comprendre depuis la place où il y a un bon gâté, et ça c'est facile. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'y dors. Oh, l'initiateur c'était Yontinga, Akanga Masolo. La chaîne par excellence.